Marcela tu ko bandi ko loba ote il pas loba qui est pas qui maloba tire loba il pas loba qui Moïse Mbi pas enregistré Karine qui coulité batte ma pesa bat nesu ba comment ka enregistrement ko enregistrer Karine comment banga na ba appel nyo c'est comment banga ta bwana couple za maele na yesu na kombo nzambe monde komika ya mikolo komika des téléphones bat ba sona ba téléphone monte des téléphones ka bo tu vois mais non sikoyo ayeko ça pasteur masolo akomiko beta munoko et puis ayo ebiso monti non ça la ngote so Karine mokonzi la tata mobala zate ni nyazate alangis ko bino za ba descendant ya ba délire na ye mutu ana ba délire na yo comprendre ça ba mutu msusu alinga ko kanga ba photo trop mutu msusu alinga no kanga ba photo te mutu msusu azala so avandi yana ba video mais mutu msusu akoza la botune oh oza photo te na photo ta koza msusu mois kanga photo te mais ndeti ba biso banda simba téléphone ka bedo ya ba délire ba kima ko vana pemenya la communauté congolaise okiko no kota ba mindele pour ça ba jen nzambe na ngai non sanction maloba na kimi non bandela keso c'est tellement okimi na yo côté ya communauté congolaise ezali ngai Enoch Damba nazolela Yves Malu Kinshasa makambu vient na sala petite no poza ya Willy Musheni Koda Mboka babi Rocky da Silva grand frère na peine Afrique d'ici de opem taper sanga be esprit petit na akoko tate petit na kumna kolekate Rocky da Silva mon vieux je te salue bisika vraiment zolanda ngai Yannick Wenge mon confrère Penza Erzumba yo journaliste de l'équipe bona malgré tout combo ya caméraman vraiment top réalisateur na yebité Cédric Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara, Salane Makam, Team France Télévision. Il y a bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur www.kin France Télévision. Vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission. Loba Vérité, présentée par votre humble serviteur Erzumbayo, journaliste à l'équipe. On a vraiment émission, il y a la Congolais émission au Bino Bolandara. Vraiment, Sarabino, tout s'abonner, tout liker, tout partager sur Kin France Télévision avec Erzumbayo. Merci beaucoup. Nous avons connu vraiment le lot Naza Kouyambelabino Moko. Ya ngala benga mama waso to mama monoko to nani aza parmi ba concert na biso awa na mboka oyo Afrique du Sud vraiment na émission na biso Loba Vérité to baki to Loba Vérité yangonde toye a poto pandantique avant la yamba je dis un grand merci à mon sponsor officiel le seigneur de la ville Mohamed Moleka motema mama ni mama Charity Moleka na boze souté trésor malin Mobutu CCC kokuwendu wazabanga oya biso ya mbanza Alex Molimbi mokonzi ya mboka na mozu Sheriff Osonga oya zobengisela biso depuis que Pomba na bokasi mo Sheriff Osonga babi le seigneur de la ville Mohamed Moleka pa okota makambo yango champion à Doulé Maboko de Mbelabino, notre invité d'aujourd'hui. Vraiment, tout pendant que tu bêtes moi solo, ils ont les actualité, et ça, mbogo za kopila, mbogo za koinda, yaba Félix Ozier Kaloba piqué crise. Bonsoir, hier. Bonsoir, Erzumbayo, journaliste à l'équipe. On a DM l'international. Boni. Oui, Kimia, par la grâce de Dieu, Talarabi Soba Nzambe, Bana Benson pour tout. La dynamique de la foi qui m'est papa. Lelo na yambi une émission où ma poto beta mama solebele par rapport ya ba buzz ou ba neko leka baby ke buzz déjà ya Karine Mokonde c'est les qui n'ont déjà. Non, ils allaient buzz tes mamans solo les jalousie en fait voilà. Lelo tout ça ma oza ya Mike Kalambaya o azali musicien oyo lelo akoma mosai na nzambe ministère ya Mike Kalambaya omona ngondeni. En fait, Naza mi placé pour na Jésus Mike Kalambayi, kolobaki ministère naïe en fait. Premièrement, je trouve ça c'est normal d'être moutonios tout à zui comment on appelle ça, à zui likabo. Il y a aussi là, il y a comme un pasteur et puis à créer, à raisonner, à créer de l'église. En fait, je trouve ça comme ça. Est-ce que le love maso qui va bengi au Sambela, une église, il y a pasteur Mike Kalambayi au Kende? C'est non qui était. Pourquoi? Vu que makambu nanu oto mona to pe oto mona rasio Mike Kalambayi en fait na okendete je na lo ba mutakanginga te na okendete Erzum donc na ninga yemba ton ovanda na ndako pe ovanda rapoche avo Sambela ocha pe musique Mike Kalambayi oyoka
En fait, nakoloba, il y a musique nangai après. Donc, Michael, musique à Michael Lamba est numéro 1. Son ensemble là, il y a mis balé à la papa les mots. Je ne comprends pas dans l'ingara banzembo. Il y a Michael Lamba parce que mes marans na ba dimension moi l'écolo des fois les sarangai. Mais non quand on digérant t'es na mambo ils en internet pour les moments en fait. Des fois ça me dépasse voilà. Est-ce que osa ready de répondre à ma question sur autotuna? Trop même. Yeah, merci beaucoup, c'est Diam l'international, vraiment. Tu aimes bien la Katia émission Nabiso, Loba Vérité, vraiment. Nabo Sanité, Balobi, Agence Noëlla Business. Ils ont en Yoville, en Afrique du Sud, na Kermer, na Francis, et pas au Bedenzao, nouvelle énergie. Makamuze ya kuinda awa, makamu ya Mike Kalambai. A piqué crise. Papi Mboma a loba qui on a TV normal. Papi Mboma dimanche a confirmé que Mike Kalamba est clipté à Salaki crise à Salako au moins 5 heures du temps moko boy a loba loko morote après na tongo na ngonde à la mukaki nde a lobia sengi kaka iboso a sengaki mai amela. Non, en fait, parce qu'il a piqué crise. Après quelques temps, ils ont qui malaise déjà, c'est bon parce que Patrick Igor, avec eux, le bilan a dit, Mike Alamba a outo lamuka. Voilà déjà salé 2 heures du temps. On a solo le but que tout va bien, ça va. Mais le but qu'après 5 heures du temps, le but c'est louche en fait. Moi, j'avais trouvé qu'ils a clip. Papa, papi moma kosaki biso na télévision. Oui, à Koko Kosako, Majabu Mikolo et Futambongo Makas, ndo posana baro Futombongo po bando tumba no Moïse Mbia. Et Yakop, nga peso ba edinga na ndo tumbe na changer na ngaka. Yakop na biso te kenda bongo. Yakop gomi na ngosogi eloko mo esalemi bo ekop ye ekoti abe na mabe ya mutu moko boye poto faire souffrir ye ba pesi biso mbombo kilanga komi bongo temps de la fin au Jésus a ibsa biso yango. Temps de la fin na Congo kaka mais na ba pays musu ezati. Congo de place penza satana botama. Ça na sani abotama na Congo. Oui. Il y a par rapport au que non to banda wa to que non to développer na émission na biso na ba sujet autour tout na lelo par rapport ya majab ndenge bandaki ti lelo majab ndenge sili. Analyse ni okosa. Ba ça su ya sika. Deuxième saison 2 kalate. Ya. Ba stopper ti el bosser ça maki saison 2 ya. Saison 2 na bato bakufa bato bakenda na makambo et salemi est-ce que ça il y a solo que crop ya majabu ya liboso et yaka epa ya Moïse Mbie Mike Kalamba ya botolaka yango en fait il isolé zala ki bon ko paye ki pa ya Moïse Mbie parce que ba couple bondo wana obata ba kolo majabu ba banda ko sponsoriser Moïse Mbie depuis kala Mike Kalamba ya ebi couple wana te mutasala ki ya ba couple wana eza Moïse Mbie l'air ko paye pa ya Moïse Mbie parce que bon ba betisa Moïse Mbie ba concert malgré tout ba concert ça ya ba voda comme na compte ba pigma mais il y a certains concerts au Moïse Mbie a beta eza couple wana ba sponsoriser yende tia ba Dubai wana et tout l'air ko paye pa ya Moïse Mbie a mon kaza mie placé par rapport ya moi si ndenga pesa ke condition faut ba coucher pour mobile ya moi si wana majab moi si anani bakolo majabu baza ba pasteur moi mobile za pasteur mais ce que mutasimba mbongo eza mwasi ozolanda mutasimba mbongo eza mwasi ce que akushaka na ba mibali mususu mobile na epa yebi da azora ba chance abatu mususu ndesko yo ya ayebi cop na bango lo basala lo ko mutu mo avandi ndenga kana vandi bo basimbelinga ndeti mobile na ngai na sima caméra sko filmer ngai ya cop na biso mbale mbana ngai biki na roke moi jomo bo ya prête moi ya linginga aisinga nzima liambo kuna ba dodinga pe ya yebi donc c'est là il y a ebike ya musana biso tu vois dans le sens là que za mobile wana na mwasi na ye là ba proposer Moïse Mbie ke ba coucher na ndenga sima excusez-moi comment terme même sous ça m'échappe en fait ba bimana Moïse Mbie en fait na ndenga sima Moïse Mbie a boye ki parce que ebike moi si wana za marié puis moi ça le beauté mobile na nga yebi eza loté déjà ba lire mambonde bando kendela amona ki déjà que za mi placé tetara à côté de la mambo belian ba ko dans ça déjà na c'est déjà voilà a décidé et si Mike Kalamba zaki na ready ndo monument Deborah déjà zala ki pe na corps voilà
Mike Alambai azaki red ndo mon babenga ba Sandra babengi ba oemba mo meilleur ami babengi bakoka ko benga prévané Yves Matadia oyo auti ko album na Double Blessing yé pas aki parmi ambassadeurs mais là basali kopona yé bazwa qui était mais Mike Alambai mtacha qui est parce que Mike Alambai mtazaki le quoi numéro 1 tu vois bazui siko ba sali balance et tout ya bima ki me bato bazana kati ba betie 12 nde bafuta ke $1,200 na minute en Afrique d'ici mais azaki parmi ambassadeurs Iverston Matadia yembela penzamba uto bimsa album na Double Blessing voilà. Yeah, majabu makambo ya majabu eza pasi par rapport ya majabu siko na besploit o basali bastongi studio batongi salle ya concert tobenga bango baza o tobenga bango batu ya soloka tope batoyo bazo ko salle ya nzambe. Non, bah c'est l'ensemble soloté. Erzum na kombo ensemble mama photo lo ba vérité to tika er moko c'est la sentiment to ba pandi sango to yebi maramso so le kana o ba to ba ota la biso ba yebi ngote to ko lo ba ngopete mais to na mama rambo biso to yebi so mso so beta mtamona alo kuta bi no za ka lo kuta mais o yebi c'est mambo solo donc ya mon to préférer mamso to moni to ota na misuka onze kizengi place nini majabu ne za nzambete. Je te dis la vérité. Mais c'est l'ensemble bazalaki wana Mike Alambai azalaki wana tomoni ba se rebelle bazalaki o ba embela nzambe vraiment na kati ya bokati ba solo to ba oyo nani vidéo ba bokungu ba bokati ba nzoto bwa ngai. Voilà. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible nous dit encore que n'attend de la fin tout le monde a bato comment on appelle ça tout le monde a basali ya nzambe mususu ba okoma ba pédé ba okoma mambo belé nkandenge zalara. En fait moi je ne peux pas kozala étonné to pe étonnante ya komona bato penza biso to tara prévenir na peso ya Mike Alambai tala soko mama sonda linga Mike Alambai ya te pona beauté tout mais ceux qui oyemba pas biso nyoso tout za to au moins peut être comment parler la langue parce que chez nous to famille chrétienne tu vois to linga Mike makasa na téléphone nga peka sikonde na soso na koto mona nzemba Mike leki ya bato nyonso en fait na linga ka banzembo na ye makasi parce que ça l'inspiration mais prévané comment on a que makambo yo ezo ekomi pour le moment toye batesko tonzimela nani toko juger pété mais par rapport à l'analyse et tant que biso ba journaliste vous comprendre bazaki na se envoûtement mais misusu pe ba yebi na ba mambele kana kuna parce que na sima majabu ya na molili ya na sima Moline eza na sima par rapport toko da sona ba actualité ezo régner na par rapport ya vidéo oyo eza ya mutakala Mike Alambai par rapport pourquoi toujours ba problème ezoya kaka Mike Alambai to monaki première vidéo deuxième vidéo yena penyel biloba loba boy mo bala loba mo sia loba ti Mike Alambai alongi procès à Zuiban. Je n'ai pas compris ta question Bandela. Nabi boy par rapport ya ba actualité ezo régner première vidéo Mike Alambai to monaki en deuxième yango to monyango le susuke Mike la troisième mais merci beaucoup au troisième yango to moni sous troisième Mike Alambai azako coucher na mwasi azako lela na kombo en tant que yope oyo kaka Mike Alambai na banzemo na olobi et memakayo ke pour sambela. En fait, faut qu'on précise bien à moi ça une femme mariée, Zawadi. À sa femme mariée, Mobile n'est pas un pasteur. Et puis la fille à Sambelaka. Tu vois? Comment là, tout le monde est première vidéo, tout le monde est deuxième, troisième, na koko baka ke, ils a temps de la fin, Zambazo bimisa, to mabe na poisa to penza bazo bimisa basal ne mususu na poisa pour ani ba se convertir en fait déjà ba se repentir en fait tu vois d'autre part il cause à pesa mabete. Yeah, merci beaucoup de clôturer na émission Loba Vérité vraiment Diam l'international balobin tuku likolo ya ntoko vraiment loba boti kana sispe bo fongola je kon tuko nsuni on faut de le Mohamed Moleka. Mohamed Moleka, monter ma maman Charity na peso bambote. Babi bo s'abonner ka chez Daniela officiel. Chez Daniela officiel comme chez Daniela na diesel à la fin officiel. Officiel ya elle moko na suka. Donc bo monanga so bo sepe na DM denga lobby et tout bo s'abonner chez Daniela officiel vous serez pas déçus. Et à chez nanga sika s'il vous plaît bo edenga. Mon boy denga bo pesanga courage au travail moi te mikolo na ligne terrain pour s'abonner vraiment voilà te bino boire yanga ipale voilà.
Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission Loba Vérité avec votre humble serviteur. Lelo batu bolanda nga bokanga maloba na oyebisa bino lelo bomoni majabu oyo alira makambo ezokendela ya Moïse Mbie Mike Kalambai Marcelo akoti na kati batu kidi bakosa Marcelo pa kuti na kati ya atongi Mike Kalambai na mwasi na ye e atongi Moïse Mbie na mama mwana na ye parce que Moïse Mbie bazasu na mama mwana ete nani pasteur Marcelo no benge pasteur allemand parce que aloba ki barrière père na ye ba allemand donc pasteur allemand ngana obenge c'est que tu teni maramba 100% congolais il y a 100% congolais totanga Marcelo ya tembo no elo bata Francis Sami ya tembo makambo ezali prince tukuzi motema tlaosi makambo ezana oyebisa yo Holanda aluki mwasi ya Moïse Mbie o babota ne mwana ex mama mwana na ye akei a bengi bakutani parce que la fille a zona kin pour le moment a bengi abandu ko ebisi ndenge zaboye fo le kana émission o dénoncer que Moïse Mbie akipara mwana na yote akipara binote tete ok la fille bande ko enregistrer dans la batu ba mwana na mitakala bokota ka makambu na bango tata bakabwani batu ba mwana na mitakala bakota ka makambu na bango ba yebani ba secret na ba tala ndenge nani comment on appelle ça Marcela lobike basundole moi na mwana mais andime que moi ça na ko enregistrer ya boula qui ça pour na bien fiwana ba gagner mbongo et tout mais la fille enregistré atindeli Moïse Mbie a moi vraiment na matete moi na ngilima vraiment na matete vous comprendre c'est qui moi na matete qui a dit matete omoni ya moto biso fo bo bonzambe pele biso sa bonzambe na so mama na bata biso mbeto vana bala matete ya niki wenge bala matete moi matete moi bantandu 17 be na vene Alaska moni biso siko bonzambe nde lembisa biso sa bonzambe na so ya so mama na batami tu na biso sepelate Holanda no Holanda nini comment on appelle ça yani ko ngete distranga tu vois aye ko enregistrer ndela ratindeli Moïse Mbie directement yaza hypocrite te biso ba mateto za bongo moninga na bomba batundu kama mtemate moneti boro ba betanga dusa na loba ngona bande mo da mutu ya kompa na loba esili na ngopena za ngona mtemate yaka ke na cha mutu na kwena ngame na zona problème mutu te tu vois biso ba mateto za la bon j'espère oyebi to alora bangala mobwe yakata Congo sikoyo abengi pasteur Marcelo papa ndenge za bwetala na yoki boye azui ba voice wana atindeli Marcelo atiko abandi ko loba ote yepa loba ki yepa teki maloba ti aloba yepa loba ki Moïse Mbie pas enregistrer Karine Kikulite bate ma pesa batneso ba comment ka enregistrement ko enregistrer Karine comment banga na ba appel nyose comment banga tabwana couple za maele na yeso na kombo nzambe monde komika ya mikolo komika des téléphones batba sona ba téléphone monte des téléphones ka abwe tu vois mais non sikoyo ayeko ebisa pasteur Masoro akomi ko beta munoko et puis ayo ebisa mon tito solo no we na enregistré tous les deux voix sana atindeli mais tito lo bobe tito la mukato ko matiba mercredi ba voix sana nyoso ebima voilà ebima parce que Moïse Mbie abi otchon na page na opesa ba page abate otchon na page toyi bango fasa to sela ngo analyse au sepelateur babi mais c'est Mr tati mutana 36 ket na kepta face to se longo ba analyse butu moy to lam ki ka bolie ka mki yana onexi mini live ne Maradi TV makamwe ça na ebisa yo ya par rapport siko to donc nous chité déjà tout le monde qui était déjà na fond ya mission na biso par rapport ya Mike Kalambai ninga koti hôpital bongo siko biso bana nzambe ezaki ba guerre yena penyel so nzambe ye moko o penyel lobake malamu azala na fali pour pas que azala na Moïse Mbie to Mike Kalambai pardon alobango parce que azala makambo amona avanda na libala alobango pambate alobango pambate. Yeah, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Loba Vérité avec votre humble serviteur R. Zumbayo. Je dis un grand merci à Chinois Kayumba, Malembele, pourquoi pas Prince Sassa, le sonnateur à vie, Bedenzaou, Teddy Lumbu, na Paris, Tomo Sainte, Manager Biko, Manager Biko, vraiment Trésor Mouzou, le King Kabo. Nena toutes nos questions, Moko Oelinga, na mon thème. Presse ya mboka Afrique du Sud, aux hommes
tolobela yango mingi ya zoom. En fait naleka na pa Joël la Cléopâtre, naleka na epa ya Wenge, Yannick Wenge, pas na ope naleka na déjà pas no, j'espère que na lobango naleka na epa bato belé to ça naleka vraiment pas bato belé to ba vérité to lobela ngo, mais y a rien n'échange en fait. C'est-à-dire quoi, presse mboko na ndenga mabete na mona ki na fait ici toi na presse te ya presse na fait ici les athées na lobi vérité. Basangozo panzana oza zemi yango eza nani tatango tata zanani tata zanani tata zanani tata zo ebana te zemi eza nani ngana na zemi pour na chrétien sona meko leksa bemba na ngosika jena bina Karine mokonzi yango sika po ye kutu mambo ba misalo ba na linga mwasa nga sama mambo mission te so pendeni te na sala ngona gideti so mobala ngo lo bakati lelo mobala ngo to ebite mutu na balinga te na bandola kisela ba misa batu azo na sala ngote bozela ti jour so bimamino na sala ngote. So Karine mokonzi alakisaka tata mobala zate ni nyazate alakisiko bino za ba descendant na ye ya ba délire na ye mutu ana ba délire na ye, comprendre ba mutu msusu salinga ko kanga ba photo trop mutu msusu salinga ne o kanga ba photo te mutu msusu sazala so avandi ya na ba video, mais mutu msusu ko zala botune oza photo te na photo ta ko sa msusu mois kanga photo te, mais ndeti ba biso banda simba téléphone ka bedo ya ba délire ba kima ko vana pemenya ya communauté congolaise ko kiko no ko taba mindele pour ça ba gender nzambe na ngai no sangisinga maloba na kimi non bandela keso c'est tellement babi okimi na yo côté ya communauté congolaise ezali olingo vana côté ba mindele pour ça la ba gender na yo non ezate ke na kimi tokata ezate ke na kimi communauté congolaise pour ça ba gender na ngai et tout na koko expliquer ba tout to pe na le balba kenga na sérieux nga na boetete, mais nzambe na mobile na ngai na préciser po batu msuba yebate na mobile nzambe na mobile na nga ayebi nani nazali, tu vois. C'est-à-dire quoi, na kimi communauté congolaise, pourquoi ya songi na bisenga sengo sepela te bolimbisa nga baba ndeko na nga, mais des fois ba comportement na biso eza kitote mutu msa ko zala kabela nga 50 rand bise na ngote oza na ngote poani sikoyo sengo za ngote poani, donc ngani na mie place oza na ngoso na mina na ngote oleka na we batongi ozongo be batongi, oui songi zala na ngo partout fo biso nyosto pe amo pe mundo rebeta na libaku totongaka, mais est-ce que ya communauté place na zala ki liboso na préféré te mieux vaut nazonga Congo. Yeah, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Loba Vérité avec votre humble serviteur R Zumba, journaliste à l'équipe en A1. Merci beaucoup na King Kabo, Babi King Kabo, président Nabiso ya Mbanza, autorité morale. Merci beaucoup na Mike Funi, Mugonza Mboka, Mike Funi, Simba Pretoria na Mapeka. Mike Founi, merci beaucoup na Didier Luka papa na 3J na Moni Susu. Merci bonjour na Captain Park, papa bonjour. Na Pesio Mbote, merci beaucoup na Dr Chico Mwanza. Poto sugisa moi mabanga, moi ba dédicace ndenge zalaka ke babi yonde munoko marge papa to bisugo to tanga komola na zemioza otamwa tamwana zemi papa za wapi. Ngai. Wana lobi danga. Na tout ni question de Rosa va dédicace trotte. En tout cas, Makambweza. Merci beaucoup à Clarissa, monter ma prince Tukuzu, Babi Anjo Sala, Bat Bazala wana pepo no support ngai Enoch Damba nazolela Yves Malu Kinshasa Makambuvie na sala petite no poza ya Willy Mouché Nico Damboka, Babi Rocky da Silva, grand frère na peine Afrique d'ici de opem taper sanga be esprit petit na akoko tate petit na kuna kulekate Rocky da Silva, mon vieux, je te salue bisika Romozo Landangai Yannick Wenge, mon confrère Penza Erzumba, journaliste de l'équipe on a malgré tout combo ya caméraman vraiment top réalisateur na yebité Cédric Wenge ok Cédric Wenge vraiment tabimisanga Penza betaba mobala mwindu noir mais beau le quoi prince Tukuzu noir mais beau donc JP Babi JP Lisongo Jean Patou Lisongo Babi belge belge ça na Belgique Jean Patou Lisongo Belgique bakabate te yakabaka
Miaka baka Karine Mokonzi Kikuli papa Evi na lingi bino mingi ya Marie babi Marie leur moi ya Marie Nicolas Zobomanga Saratola je vous salue na linga bino tellement bino nyonso mingi hein babi te na lingi polémique ba place wana ko nanga na ba terrain de licence wana te Anita Babaka je te salue babi Floride Anita ta côté Anita Tako, je te salue aussi, hein? Je te salue Anita Tako, je te salue Anita Babaka, Kankou, Anita Babaka, Kankou, Floride Mayala, hein? Cécile la servante, na lingibino témoin mingi, ciseaux d'or de Montréal, Francis Mia Tembo, Papa Mia, hein? Babi Raïsan Dombasi, donc je vous aime beaucoup, de gros bisous, Papa Dida. Bye bye. Yeah, merci beaucoup à Maître Baito Tola. Baito Tola, Maître Baito Tola. Merci beaucoup à le Seigneur de la ville, Mohamed Moleka, Mokolon Toukou, Likolo en Togo, président, il y a un homme d'affaires, il y a Afrique du Sud, c'est Mohamed Moleka, Mouto Sala, honneur, il y a communauté congolaise, tout le monde qui bien affilé, tout le monde qui miliciens et belé au Baya qui bazoya toujours et pas à Mohamed Moleka. Merci beaucoup à mon confrère, Yannick Wenge. Zambé na bango surtout merci beaucoup à Cédric Wenge vraiment Isalara Bongo Cédric Wenge noir mais beau hein balobi toujours c'est la rare mwana ya beba ya auto bala calamité moi beba ya touro beba oya mama ndoi na ngai faut pesa ndoi merci beaucoup na bande nyonso ba ndaka biso.